Maman parfaite. Le on a le bon nom tout. Fanda bien. Maman parfaite. Problème ni n'engo par la biso. Papa, n'a pas de problème. Oye minga parce que na dit que ah bah ça les gens baza ba ko pesa biso lisumbi ba ko pesa nga solution na makambo na ye nango. D'accord. Kala. Prison. Le bon amour c'est la prison. C'est pas problème. Bon. Na zalaki na makambo ko elekelanga naza innocente na makambo ekolaki nga oye ni maintenant na prison na kala. Comment ça ni? Azando. Abando teka na zando. Eza na mama to bando teka ne pembeni wana tozalaki neti bami atenge bami azando bazalaka mama pemba aloba kete afongola likelemba moko bweka 5 personnes na ndimi pe na koti na likelemba wana mama mtuso ayepe okota pe na zando wana komone mama Esther aya tuninga na yoki sango kete bozana likelemba moko boza 5 personnes boko tsanga pe na kati na lebi dato koki mai to koti susu exact. OK. alobi nanga ote kotsanga kaka ndeko nanga tala likelemba ndenge zalaka bakotiela ngambonga ne kosunganga nazo na pasi nazo nyoka mama kasi na yebi c'est bon mama likelemba naza sûreté akondima mais pona nga kokiondima na mekanam na tenter na chance na yepa mama pemba na bandio talisa ye mama pemba lobi te esimba te to a déjà 5 personnes na boyi nanga makamba bato na likelemba po ebesanga mutu na lobi te mama tosunga ndeko na biso ya mwasi wana tala kete auti mboka nanu azwi eloko te na Kishasa tosunga ye kaka mbongo wana soki tochelie ekosunga ye na Kishasa mama pemba ndimi pa lebite aza mwasi lokola nga na kubo ko tena likelemba te yaka na ye mama wana mama Esther c'est pas mama pemba talisie et na biso to za 5 personnes et au comme 6e personne problème te saka ka mbongo to sanctionner pe mbongo ndimi mama Esther akoya ote mama parfaite to ke pas mal likelemba nazo linga na ya 4e personne na lebi akondima na ete yo utoya kasiko ya bani pe kali we kon likemba sikoyo obanda kete yo lia 4 personnes biso na bato kuti na ntoliete mais yo pa kete lia 4 personnes na sens nini ote tala naza na pasi nazo souffrir to kende kaka mama Esther lelelinga penza na yoki pe motema pasi na lobi kete azande konanga ya mwasi na oki otika ebo ete to ye na eti et pas mama pemba ayebisi mama pemba il faut pesa ngambongo 4 personnes et ko sunganga mama pemba tunya lebi mama oye pressé pona nini na koya mbala moko to bimisa mbongo to pesa yo baninga na bazwite ote mama pemba pardon e kosunganga tala mesa na biloko ekiti na ko matisa ma fond tala kana zoni saka mama pemba yebite problème te na sangise lombongo na pesa yo to zoni na poko na mama pemba te kiti asili sa sangise lombongo alikelemba benge ya kozwa mbongo na kacha wenze wana telema ke na zando batu bazebele zela kotela ki e banite mama pemba ya yebisinga alobi parfait mama Esther muto yaki na e na luke pona pe sembongo na moni a disparaître ni bela bato baza na zando na sanini na ke na ngai comme ça lobi soki na e na yo pe sembongo ngape na yebisi mama pemba te mama problème te tellement que to te kana e ata lobi o pesa e na ke ta na nga na butu l'air na komé pa na nga na butu na ba 21h na yo ki ka téléphone sonné mama Esther ai abenginga parfait ça ne c'était na zepa na nga na zo ya na lobi problème ote mwana na nga zo bela nde na zawa il faut ka to kende ka kotikanga ke pa mama pemba apesa ngambongo wana na mema mwana nga na hôpital 22h 22h ngape na kamwe na lebi ero vraiment ta baloba mbongo alikelemba bapesa kango na butu boye aye aleli penza sengi penza bolimbi na ki penza mtema pasi na lebi te tokeka na kiotika to yepe pa mama pemba to kuti mama pemba dalala ki na ye to tokie mama bato afongoli porte abimi atuninga parfait ero na mama Esther boye ko sala nini pa nanga na lebi te aye sunga ye mwana na ye azobela mama pemba boya na mtema na ye mobimba lobi ekosimba te bongo alikelemba batikalo pesa ngo na butu boye te aya lobi na tongo na pesa mbongo biso kitokutani na zando na sanini na pesa mbongo na bandika kolelela ye na lobi mama pemba yoka mawata po na ngande kono mto umeli na ye na zando sunga ye azande kono ya mwasi mama pemba kochi na ndako simbongo na ye alikelemba wana apesi ye to baluki na biso tokei kokeka tokei na sima na biso mama pemba tikali mwana nya sanini ya liboso ya mobali ya liboso abandi ba fièvre na butwana ba mema na hôpital mwana kufi kana semaine moko na mama wana a perdre 4 bana mbala moko na famille mobali ne lekeli ba lobi te ezoko maboyende nini yo ozokufela bana boyende ni babandi otuna ye pa lobi te problème te tellement que na famille mobali na ye ba mona un certain jour na bandaki na butu pona makamba mbongo alikelemba ba lobi te exemple kolo mususu bimisa mbongo na kati anda kwa na ba 22h opesa camarade no bote kaka na zando wana mbongo c'est que yende mtoko za losani ni o sacrifier mbana na mbongo alikelemba
de famille ya mbali ne batelemeli ka ba ye wana bakangi singa papa nde ozomona nga bena koti prison makala ya likambo nga na yebite na salite donc na souffrir makasi nde na zaboyi na prison makala na simbi banye na komi penza donc otali nzoto na nga makwanze bimi donc na za pesa mutu moko eloko te na kati ya makala wana soki ezalaki mpo na lisungi ya famille présidentielle te mbelenga na bimi libanda te yango wana na bimi na ye donc naza na pasi na sa motema na nga makasi na likambo nga na yebi te l'air na fandi kuna pasteur moko ayekoya kuna na kotambola wana abengi nga alobi oza innocente est-ce que oyebi kete prison oyo to souffrir oyo oyebi biti nango na lobi papa na yebi nanga mutuna makolo te ya boloko nga nazo sala bisika oyo pasteur ana banjo talisanga alobi tala makambo ekomeli yo omoni mama Esther oyo ayaka pa kota Kelemba ayaka pamba ayaka nde na mission balita ye po na vengeance elekeli nga na kati ya prison papa donc nzoto ekotinga malili donc bisika na fande nazo mi sentir ata mukete na lobi nzambe nanga eza nini boye papa yebisanga nanu eza mama Esther to bandaki ofanda na ye wana azalaki mutamisala mabe en fait wana lobi nanga mama Esther bikote na banko ya nzela ya mai wana aza mwana mai donc ayaki mission mama Pemba azwa mobali ya ndeko na ye ya mwasi ya grande sœur na ye papa tension eshitenga na kati ya prison donc na fandi pesa mayele ke suki nga na lobi nzambe na ye konyo kwa mabisiko na likambo nga na yebite soka nde kolo likambo na ye aza papa na bandi kotalisanga alobi mama Pemba na ndeko ya mama Esther ya mwasi wana ndenge baswana bawela mobali ya lobaka ngai na kotika likambo bote babotolanga mobali boete ndabengisa ndeko na ye mama Esther na nzela mai aye te ifoka kozo isaka vengeance nde mama Esther pe aye na wenza yo lukabisika bandote kaluki nanga relation na sima nanga na sima nanga profiter alieba na mninga ndelo ndenga nazo souffrir na makala awa donc elekelaki nga makasi papa na ngai nalelaki mingi na famille présidentielle ba libérer ngai basenge na senga lisungi tina baleki nzela donc nde naza boyo soki lelo na yebisika oyo eza po na famille présidentielle ebimisaki nga na yepa na bino po na talisa bino likambo oyo ezotungisa nga na sa motema tina lelo il faut bosangisa nga na mama Pemba aya ba vérité bisika yo bimeli parce que na okoki kufa innocente boyete vraiment. D'accord maman, merci beaucoup. Je crois aux vraiment moto, j'ai beaucoup félicité, même au courage na yo ya et puis ya koloba. Vraiment merci beaucoup. Maman Esther, tu es bani ne kana zando. Kana zando. De beaucoup de camarades et puis c'est fini ici les salami au salami wana. Des prophètes na ebisio makambo oyo maman Esther yo sala pona mama Pemba. Donc on innocent ta pamba. Naza innocent. Oto loba ke famille ya mobali ya mama Pemba emonaki tango bazo pesa yombo pesa sumo Kelemba. Donc mama Pemba fana na lupango ya famille mobali. Oui. OK. Donc c'est que mbongo Kelemba olia pesa mama Esther c'est que apesa ki ngoyo de pesa mama Esther. Oui, apesa ki yango parce que confiance mingi ezalaki ngai na mama Pemba. Ah donc yango ta famille moni ne mbongo apesi yo donc ezali na yo abatuté. Ezalaki ngate papa. Seigneur. De bando bimi na kutepa mama Pemba te nde oza besoin oyebisi makambo yo. Po yazo ko akiseka yo. Yazo kufa kana ngai. Yo donc mbongo Kelemba pesa ki c'est que ezaki wako sengi ya buto za ipamba te c'est que OK. Vraiment bando balandi to